Salut cher internet. Avant de commencer, nous allons souhaiter ma meilleure vœu na biso kwa ya kati parce que année sika maramba sika quoi. Donc ton azolo babona on a déjà le big boss Ezoro bien la moto rouge. Motema ya mère cheval blanc sans tache ma meilleure vœu na bino. Ouais, nazo mon appel de Georges Michael de Bundes. Ma meilleure vœu na yo. Sans oublier Mété Lofeki a double nationalité. Konzaba maman, ma meilleure vœu na bino quoi. Donc Torozala 3 au but. Donc tu es s'adresser na grâce Mbizi. Tout le monde a bloqué sur internet. On va bloquer les mbassu, on va saliboyer, basaliboyer. Biso de mbassu on est fonctionne en Afrique. Na poto maman les a la raté. Ceux qui peuvent me dire que attaquer tout le monde et zonger le peso retour comme raconter du n'importe quoi l'internet. Voilà. Donc yo parlera que non yo a danger, yo za sobe mutaba kiss, yo so ndengeni. Comment fait-il que non? Yo mutaba kiss, yo mutaba kiss, mais zonger là est-ce que ça là? Les alaka boya ira sikambala moko na mikili. Attaquer mbala moko simbio donc c'est goza faible. Vous appelez un loroté. C'est que qui sont aussi marawana donc bangano wana bana bango faible. Donc ils ont l'accent que non faut luker le nzambe. On comprend. Grâce Mbizi début ko tala biso, il faut chercher la face de Dieu parce que marambo ezoye la yo, ozo comprendre. Tu dois souhaiter malheur na oté. Nengo comme na beta wana, to se pelaté et ça biso bien té donc que sur la nation congolaise. Mais il faut luker le nzambe parce que comment fait-il que non? Ozolinga ozongise la moto oyo soit disant que non oyo atindeli yo mbasu yo ozo ozobosana que non ozana ba rendre na ba leader rebelle oyo za ko finga bango dans les pamba. Mais oui, au finga pe ba parents ya bato au finga pe ba parents ya bato et surtout que tu n'as pas le respect de la femme. Oui, au respect à moi cité au finga ben salité na télé au lo marambo kili ki internet donc franchement qui n'est béné. Yo il fallait que non muto asali ma beluka que non oluke longa nzambe oluka te bakabundu alesa basambelela yo basambelela to mususu biloko wana esala retour yo ke ndoluka susu faut que koluka nganga na bene mais franchement dozo comprendre te ya te ko peso conseil tant que sur na biso on comprend donc il faut oluka elonga nzambe parfois ozo boule que non Karine Mokonzi mutazo attaquer que Karine Mokonzi angana elle n'a rien à voir dans son makamna yo. Karine Mokonzi wana akiparo depuis kini yo na olanda Karine Mokonzi tika mwana bato asala vina ye mwana bato abongisa makambo selon nzamba aninga omemela ye so tika mwana bato afanda tuyebi bien yo ozana mwasi ozana mobali te otika robota te tuyebi te vina yo eza na ndenge nini tika mwana bato Karine Mokonzi afanda asala vina ye bino mibale bozana poto yo zana kwe na yo yipaza na kwe na ye tika mwana bato afanda so moniki makambo zo si mate makambo net tika yo déjà au moins ba rythme en fait mon succès na lo baboy na lo baboy succès ezarana ton nango on comprend c'est quoi ça donc moi tamso ba kisa miko simba na tamso ba pesa ko délai so pending ni au ça succès 3 ans 4 ans et si déjà et puis le ozo bosana c'est quoi ça yo ozo njoto d'abord est comme artificiel ozo sous naturalité njoto bimba chirurgie la chirurgie monoko basala batama babongisa mabele tout yayo des chaussettes meto musu ba lèvres no kenda ba so minene et comme lukelo so musa ba retour comme conseil bato ba mbasu wa grâce Mbizi te bon buzo baboye ko grâce Mbizi ozo que ça biso soni ozo ça biso soni mo liyo soni la famille soni na Congo na biso ça biso soni ya wana Congo na biso bonga te Congo na yo souhaiter malheur na hôtel te nous repeso conseil grâce Mbizi il faut arrêter hein il faut arrêter donc il faut luker le nzambe quoi il faut chercher la face de Dieu parce que Dieu t'aime nzamba lingi yo ah oui faut luka et le nzambe au mona te muninga na o sur na bino Karine Mokonzi à doser moi ba délire quand même parce que voilà à doser à comprendre moi via mon ndenge eza mo nini mais yo ti lelo comprendre ka te ko finga toujours ba installité na internet ko finga toujours ba maman o ba ya ibenge yo finga ka ba te ba ibenge kaka ya ba ibenge franchement mais non c'est bon toi désolé tu as raté ce conseil tant que c'est en abisso ah oui donc voilà bindo na comprendre raté
muninga au moins azana barando na ye depuis kala na ba leader wana oya finga wana. Oui. Vous bien très bien que non, ils ont raté que non, il y a Luka a créé buzz. Bon. Et ça kazana barando na ba leader wana depuis. Yango monaka akenana bango bongo. Mais bien comme pour que au foulama, pour que au succès, pour que otalama, il faut offrir un leader mo bedo bino tout boza ba Madin Karine. Ah oui. Donc bozo na ndaka ba ligne na quoi. Comme il y a finga ba leader, faut biso de finga ba leader. Or que Karine a finga ba leader ti. Karine a sala ba clash, Karine a Kretiaga. Karine a finga ratena to yoka te que non. Adim sa ben salité la monoro na ye. Malgré bolo ba que non ali bon mo manka ba leader Karine a Kretiaga a sala ba clash. Nenge moro na ba. Jo azala kota vieux jaloux ko na ko lutanga comme on était pour na fula été quoi. Jo bobenga soki wewa. Voilà, ya kena la ndenge moko na ye mais Karine a bisa ben salité la monoro na été. Donc voilà, on a te repérer des conseils quoi. Donc voilà quoi, Dido Senga na habité soki na ba sala mona ba mboto on peut ça va. Oui, ba sala moka belé na pesi mbote na Fisto Bunga. Na pesi susu Lorian Lumbisa na pesi mote na maître grâce à l'image lourd. La pesi ba mote bisika bozali ba mote Rocky Petit. Ah oui. Le coiffeur international la même magique. Na bosani susu te jemima maketa. La pesi ba